Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Salutations distinguées, balandi nyonso bazuli bakuya kolandanga lelo. Ezali abino docteur nutritionniste et sexologue Désiré Bombile. Na yé spécialement lelo pour na koswana bino par rapport na ba avancé oyo esalami na niveau ya ba recherche na biso pour na problème ya coronavirus. Oyo ezali moko ya ba maladie oyo sisi mael na mokili mobimba. Etie mokili à genoux parce que ba grand, ba intellectuel, ba homme d'affaires, ba tunyonso bazali limité lelo pour na likamotali Covid. Et là surtout faut qu'on note que ba activité s'ali paralysée, ba école et kangama, ba église et kangama, ba affaires et kangama, ba frontières et kangama, c'est-à-dire nyonso ezali ko kangama et ezali ko rendre vie sociale difficile si toute économie est menacée. Lelo tolingi to meka kosolola par rapport na apport na biso na kat na travail. Rasi ba émission les cas qui to meka ko expliquer bino te fonctionnement ya tableau ya coronavirus tango yaka na vie ya mutu et yaka kokota pona kokende kosukisa chemin na on niveau ya ba poumon. Et ce comme na niveau ya poumon et BBC poche otobenga sac de chaque d'heure oyo ezaka na kati ya poumon oyo esaka ke mutu azwa oxygène akabola yango na nzoto pe esala ete mutu alibere ba mpepe ya mabe. Alors soki yango ekufi ebebi mutu akomi na difficulté ya korespire nde omonaka babengaka détresse respiratoire oyo ekotisi mutu na kati ya barespiration artificielle. Alors mpona kokoma kuna te la précaution la prévention ezali mayele ya liboso tokozala na yango mpona koevite tokoma na makama wana. Cela veut dire na niveau tokomi il faut tout la conscient na kati na organisation ya biloko yango. Alors que faut-il faire réellement? Comment peut-il avancer avec la chose? Ndéplace toujours que nebongo kosola nabiso. Na niveau cabinet santé biso check quand même sur place ba recette. Où ezali ba produit, où ezali ko apporter un plus pour na to bien ba alternative pour na ko aider traitement oyo ya coronavirus. Alors tozali kozela ba konzamboka ba mbwate biso pa ba konzamboka ba promouvoir travail au tout sali ba konzamboka ba tia ba moyen pour te permettre biso tout ça na quantité oyo ko permettre que esunga bandeko bazali kobela si des titres curatifs pe ba ona bazu maladie du point de vue préventif yango wana il est important to tala yango. Alors pour moi na inga ko annoncer que les produits sont déjà conçus mais etikali kaka go au toujours le gouvernement pour être yenda ko sponsoriser yenda ko promouvoir yango yenda ko distribuer yango parce que biso zaka ba fabricant sozaka ba concepteur mais il faut un sponsor ya munene na ranaye pour na ko permettre comme ça que nous parce que c'est pas un petit travail, c'est un travail qui va nous demander beaucoup mais on ne peut pas parce qu'on est limité par des moyens. Alors batamite malamu toujours ngara ba mon ça peut volonté yango amite malamu to akara o akabagata la raté ne ba raté ba kebela wapi ba pesa nani na niveau nini na ba condition nini ba structure za nini pour na mtoza a bénéficier financement wana. Mais ce que nous faisons comme travail ce que au moins bandeko ba komi ko comprendre ko tshepso maboko na quantité aux important. Na ina s'éterniser pour na mabébé belete mais na ke mango na présentation ya travail. Alors alboso ko ba ke tant que maladie côte na nzoto et présenter auto nga ba symptômes. Ba symptômes ezali ba signe oyo ça que il y a un danger dans le corps. Et na kata fonctionnement au corps na biso to nga ba anticorps. Ba anticorps ezali bongo système oyo ezali ko protéger nzoto na biso. Et yende asala ka ete apesa biso ba alerte pour na la sati qu'il y a un danger qui nous guette. Et là alboso tout le monde a ramuta la fièvre. Ce qui fièvre bandi, température commis au-delà de 37, c'est-à-dire comme 38, il dit comment 39, et là c'est qu'il y a déjà un danger parce que ça c'est l'alarme oyo anticorps allait ko signaler. Et quoi accompagner na mot de tête, ou tout passe makasi, non seulement mot de tête, toujours qui ne peut pas motali kosu ya kokauka tout sèche pe esuki wana te nzotombe komi kosala pasi ba combattre fatigue intense pe bongo na bongo. Et mutna mutu azali ko présenter tableau différent na réaction ya nzoto na ye. Il y a des tableaux, il y a des symptômes où ezali pas na X mais pas na Y ezalité. Mutu muspa ozala asymptomatique totalement, ça dit ba signe pas na ye ezalité bien que aza déjà malade. Vous comprenez? Alors pour yango, qu'est-ce que nous avons prévu? Alors auto sali ezali gamme mobimba, c'est pas un produit.
autres ont présenté le traitement à Covid, yemoko, mais tu as toute une gamme. Gamme, ils allaient constituer, dans chaque gamme, ils allaient apporter un plus na yango par rapport à la maladie oyo mutaza na yango. Il y a les bosso, ceux qui mutaza na fièvre. Tu as un produit autre, ça li pour la fièvre. Tu as yango à grippe. À grippe, ils allaient pour na ko aider mutu nyonso oyo azali na fièvre, tu as représenté la grippe. À grippe, ils allaient moko ya balo parce qu'ensemble tu as à Covid. À Covid, ils allaient ensemble ya gamme mobimba. Mais à grippe, ils allaient faire partie na loana. Alors pour nous na fièvre, à quoi utiliser oyo boye. Alors demi bouteille oyo à chauffer yango et comme tiède à meli. Soka meli yango na minute muke fièvre na ye ekokita. C'est-à-dire ils allaient jouer rôle makasi pour na okita fièvre. Et mi balé toali na kosu. Et ça ils allaient manifester kosu. Il faut toujours agiter avant que ça la yango. Pour na toali ko bela kosu, ba tout sèche. Toali bongo na matux. Matux c'est spécial. Matux c'est ko ba mawana si maîtrise tout en ici tout. Kosu. Matux c'est ko ba maîtriser la tout. Donc yango ils ko maîtriser kosu. Nyonso mutaza na yango. Non seulement tout sèche oyo corona za représenter, mais ba kosu nyonso oyo mutu akoza na yango. Ils sont très efficaces parce que kozo yango ils allaient pendant quoi agir positivement pour na kisa kosu. Yango za na besoin car ya réchauffer yango te, ata soki za malili okomela yango et ko toujours intéressant pour na ko protéger yo contre kosu oyo kozo yo. To suki wana te, to alipe na CFA 0. CFA 0 yango ndongo ki kombo CFA et outina mo céphalée. Céphalée nkoloba mutu passe. Alors CFA 0 ça dit et si saka mutu passe. Alors yango ezali pona batu oyo nyonso bazana problème ya kosu soka azali ko kosola mingi azali ko kosola pardon mutu passe je m'excuse azali na mutu passe azoka mutu kilo mutu passe. Alors il suffit amela yango et ko aider pona ko détendre baner na ye pe ko empêcher mutu passe wana et ko bongo et ko continuer ko déranger. Tozali pe na continuité ya autre bengi yango avant na tenga suka wana oyo ezali bongo NF ante plus NF ezali bongo ko permettre pour na ba douleur ezali anti-inflammatoire mutu za ba acrobatie mukongo pasi kingo pasi nzoto ko lemba c'est-à-dire aza vraiment na makasité tozo ko proposer autre bengi na kombo ya NF yango ezali pour na ko permettre ye à reprendre force ezali constitué na ba anti-inflammatoire o ezali naturel pour na kopesa susu mutu force ya kozala makasi et asuka tozali na interféron kanga kombo na malamu interféron yende sukoyo sukisa masolo do yende mutala na kokene kokanga virus wana a fini ya nyefulier. Alors rôle na ezali mibale principal. Rôle na liboso ezali ko renforcer système immunitaire. C'est-à-dire zo kene ko konsa bantikoro na biso makasi. Bantikoro zo koma makasi pour que et faire face na batak nyonso externe ekoya. Bato ba yekoli science. Ba yebiete interféron ezali bongo ko ba interférence na monde viral. Ezali ko créer interférence na monde ya mulili. Na monde ya ba virus. C'est-à-dire bantikoro na biso et décrétaka protéine to bina comme interféron pour na ko compliquer existence to fonctionnement ya virus. Non seulement ça, mais elle peut créer une certaine sensibilisation na ba cellule voisine nyonso et yeba que danger c'est côté nzoto. C'est-à-dire yango ezali ko permettre non seulement ko arrêter progression ya virus pour na ko étouffer mais ezali ko renforcer système immunitaire pour na ko rendre yango capable ya ko attaquer pe ko maîtriser progression ya virus. C'est-à-dire bato ba yekoli science bato ba yekoli makamu ya santé ba yi malamu ete quand on utilise le terme interféron ou bien yozungo yeba okosa mail na yo luka mo Google na yo to dictionnaire na yo tanga mo interféron okomona ilo na zoloba. C'est-à-dire capacité wana ya ko maîtriser virus pe ya ko remonter système immunitaire na biso. Voilà yende interféron yende azali base yazali base mazali ko accompagner na baninga na ye pour na refaire face. Alors esuki wana te pendant que nous avons la charge à personne azali ko bela
on tient compte ya antécédents naie. Soki azali hypertendu, soki azali diabétique, soki azali na insuffisance rénale, soki azali na problème à la foie, azali problème ya asthme, azali problème ya ramususu ya liboso. Alors maintenant, nous avons aussi d'autres produits oyo esalama déjà kala pour na ba problème lotuko cité wana. Nous sommes de la cabinet de recherche d'écoute et d'orientation médicale Santé Plus du Dr Désiré Bombile, situé à la hauteur de la 4e rue numéro 14 Barbé, commune de Kalamou. Après un tas lourd de recherches, les scientifiques congolais vous présentent les différents produits naturels issus de ces recherches. Il s'agit là donc à Ben Actif, un antibiotique naturel contre les infections du corps. Matoux, un produit complet tue totalement la toux. Antilitis, produit créé dans le but de combattre contre les cancers, la prostate, les infections et contre les douleurs, voire même les reins. Anticocèle, un médicament contre la varicocèle, une maladie qui attaque et qui se trouve souvent chez les hommes. Alors on va associer les traitements là, na kati ya traitement oyo, pour que eko kisabongo une totalité, il y a traitement oyo toko proposer et pas na mutu. Et tout ce qui wanate, il y a aussi un programme alimentaire. Biloko ni nesenge na mutu alia pendant période oyo azali mise sous traitement, pendant la prise en charge et senge na ye alia nini. Voilà un peu bandeko tableau général. Il y a présentation, il y a ba produit oil. Mais une chose est vraie. Pour na likamotali prévention, interféron ndazali utile. Ba o mususu ezanango utile par rapport à la prévention parce que on peut pas prévenir les maux de tête, on peut pas prévenir la fièvre, on peut pas prévenir par exemple ba courbature wana. Ezanango na ninte, yango zeba symptômes, on peut maîtriser, mais on peut prévenir la maladie, on peut prévenir les virus, on peut prévenir les bactéries, on peut prévenir d'autres maladies. Yango na interféron non seulement dans un rôle yako qu'on a utilisé comme curatif, maintenant il y a traitement et prise en charge, mais aussi du point de vue préventif. Donc, bateau bako utiliser interféron et qu'on aider bango pour prévenir renforcement du système immunitaire peut combattre le virus parce que muna mutazana ba virus ya to ba bactéries ndenge na ndenge ba grippe l'autre venga virus influenza. Il y a des gens qui ont grippe, on a des grippes à tout moment, on a des fièvres et des bactéries, infections à tout moment. Alors interféron étant antibiotique, étant antiviral et qu'on aider moutounion so oyo azali déranger na problème ya infection. Donc du point de vue préventif et du point de vue curatif, interféron est important. Voilà bandeko o balandingai pour nous comprendre idée malam. Alors pour n'avoir prix, on n'a pas encore de prix à vous donner parce que nous attendons l'appui du gouvernement congolais. C'est lui qui mettra à votre disposition ces produits. Il peut les donner gratuitement, il peut les vendre, je ne sais pas moi quoi, mais au moins nous avons fait notre travail et nous avons voulu présenter à ceux qui nous suivent. Boye badia ke elo Congo ezali. Maintenant, pour parler ce qui est sili et qu'on a des accords clairs et nets, maintenant le gouvernement va vous dire maintenant comment vous allez vous procurer de ces produits, où allez-vous les trouver, comment vous allez les trouver, si sera gratuit, ce que vous allez en bongo, ça c'est le prix qui viendra du gouvernement congolais, parce que nous travaillons en parallèle, nous respecter Mibé Kwamboka par rapport à bateau bapesi bango charge wana pour la Covid. Ce qui est des maladies mususu, nous continuons à soigner, le quoi tu soigner dans le cabinet na biso, vous avez problème de santé, ça va déranger, qui peut passer. On peut vous s'occuper de vous. Mais makambo teli bongo Covid, comme ezana bato azana monopole na yango, bato azana na travail wana, to pesi bango nzela, ya travail wana et bangonde ba osala validation, bangonde ba osala accompagnement, ya ba produit oyo boye na o bazara déjà na yango pour na ko mettre fin na histoire oyo ya Covid 2019. Alors, tozo senga pe na bango, bazala mutema malamu, bazala mutema pete, bazala na esprit ya ouverture. Parce que la recherche dans le mboka, il faut encourager il faut encourager alors je crois dans la bonne volonté na bango, je crois dans mon thème malamu bazana yango, ils vont nous faciliter la tâche pour que la population à la servi na lenge longobani parce que to lingite to pesa valeur na ba exploit pour outi na Chine, pour outi na Inde, pour outi na États-Unis, pour outi na Europe, pour outi soki na mboka ni songolo pendant que biso moko na mboka na biso nous avons des têtes, nous avons des gens intelligents qui peuvent apporter leur expertise dans musala yango.
Yangwana, yo zui vidéo oyo, même na ndenge zo na YouTube, partager na baninga na yo, ce peut vous na nenga WhatsApp, partager yango pour que batu nyonso bazala saisi, il y a déjà une solution, il n'y a pas raison de paniquer parce que je vous avais dit au départ que Covid ezali virus ya muke na minimiser ki yango pe na ko minimiser yango, la preuve en est que nous avons des solutions. Il y a des gens qui ont été testés avec des symptômes on a kotanga awa et ça résout les problèmes. Bon bazaki na nini balanda témoignage et c'est une bonne exploit. Merci encore une fois de plus. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro, mais n'oubliez pas d'appeler les numéros 0243 89 80 32 458 00243 89 80 32 458 ou simplement 81 45 74 935 81 45 74 935. Vous en avez besoin d'orientation, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de traitement pour un problème pour la santé. Vous avez besoin de 4e numéro 14 Kimbangu Mariano, Sima Wenza Mariano, des places Tozaliwana, Toko Yambayo, Toko Yokayo pour un besoin oyo et cause à la pour la préoccupation de la santé. Que Dieu bénisse et Yaki Docteur Désiré Bombilé, nutritionniste service Nabino. Nous sommes de la cabinet de recherche, d'écoute et d'orientation médicale Santé Plus du Docteur Désiré Bombilé, situé à la hauteur de la 4e mairie numéro 14 Barbé, commune de Kalamou. Après un tas lourd de recherches, les scientifiques congolais vous présentent les différents produits naturels issus de ces recherches. Il s'agit là donc Janka N9, qui veut dire J anti-cancer. Ça traite toutes les sortes de cancers qui se présentent dans le corps humain. Gastro, médicament pour la gastrite, et ça diminue l'acide chlorhydrique de l'estomac. Bronchocol, un produit créé pour détruire complètement la bronchite et les infections pulmonaires. Tendo, produit créé dans le but de combattre contre toutes les douleurs de pieds et d'arthrose. Normatir, un remède créé dans le but de tuer toutes les maladies des goitres. Santé Wis Noir, une potion qui combat les rhumatismes, problèmes des jambes lourdes, hémorroïdes, voire même les faiblesses sexuelles. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.